Chérie, tu sais quoi? Quoi, bébé? Une vie sans toi ne vaut pas la peine d'être vécue. Waouh, Tu es l'artisan de mon bonheur. je t'aime. Tu es la mer que je m'irai naviguer tous les jours de ma vie. Cosmétique. Et sache... Allô? Allô, chérie? Allô? S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Tu es très belle, madame. Merci. Réponds ta femme au téléphone. Non, madame. Ce n'est pas ma femme. C'est ma sœur. Ah bon? C'est pas la peine d'être infidèle. Si tu veux que ta femme devienne comme moi, un seul secret. Dulcie Cosmétique. Dulcie quoi? Dulcie Cosmétique. Dulcie Cosmétique, leader de produits 100% naturels. Dulcie crème pour le visage, enrichi au collagène. Pour l'utiliser, il faut appliquer toute la gamme. C'est laver avec le gel de douche et le savon. Après le bain, appliquez la crème dans le corps et surtout dans les parties affectées. Dulcie crème pour le visage, enrichi au collagène. Anti-âge, améliore l'élasticité de la peau, lutte contre le ride et autres effets du vieillissement. Voici les résultats après 2 semaines. Dulcie, crème pour le visage. C'est ma femme, hein? Je sais que c'est ta femme. Donc, maman là-bas. Messieurs. Oui. C'est ma femme, hein? Oh. Donc, maman là-bas. Oh. Chérie, tu sais que tu es belle. Merci, Dulcie Cosmétique. Enrichi au collagène. Pour avoir un bon teint comme moi, Karine Pala, un seul secret. C'est Dulcie Cosmétique. Dulcie Cosmétique en vente partout en RDC. Dulcie est une gamme cosmétique afin que l'humanité entière en tire profit. Marche avec Mbedi et Dizamage, la racine pivotante. Nalinga comme on en a fort. Merci, c'est illusionné ma cam. Vraiment. Gosse di Kambala. Babi est pas une amaram nae, donc toujours sans froid aux yeux. Toujours le bamaram n'engue singeli. Netigana film Vincent. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Tribunal, une émission de réflexion et d'analyse tout autour de la culture, la bichot, de musique. Biso toza vraiment très géré ya romona artiste et musicien na biso ndenge bazo continuer toujours kosala musala na bango d'une manière d'une autre pour nous divertir pour nous divertir biso na ba belle mélodie na bango ko consoler biso parce que banze mo soupé et la biso makasi et puis na bandeko ba yora musique oyo ba ezara plus ba test ça plus de Dieu na ba test moro chrétienne. Je pense que mutuna mutu e ba se retrouver na quoi na ye et mais nous tous nous le savons que l'artiste et musicien na biso mingi bazo sala musala ebele na musique na biso ba honneur mingi ba pesa bango to retrouvera soki ka ba kufi ne au monde que tu comprends les grandeurs et artistes de Nabiso, tu comprends qu'il était qui par rapport à la musique Nabiso. Mais il y a quelque chose qui est en train de se faire dans il y a Papa Lutumba Simaro, autopécie encore une très longue vie. Tout le monde dit que conscience, il y a Nabiso, il y a Biso Congolais en général, et il faut comprendre que Moutou, tous les ratés, Soga Koufi, bonheur de son vivant déjà quand il a un âge avancé il faut déjà que se réjouir à mon akete na viva qui te na sa qui musala moko ya malamu voilà ba fruit nango ndenge komi kozongelanga de mon vivant et tango liwa eroya o ezanzela biso batinyo so mutana ko dope mana kimia à l'exemple ya Papa Lutumba Simaro to moni na 80 temps na ye ya âge to moni ndenge artiste musicien to moni ndenge batu bele oyo bake na simna koluka ye na ndako pona ko féliciter pour nous relaxer à combien aza cher pour na biso. C'est par là que maye les moko moi réflexion mo retenu surtout tuna est-ce que artiste musicien Koffi Olomide les Quadra Koraman Songa Mbeli babetara les Kofité avec tous les noms qu'il a est-ce que lui aussi pourra mériter le même honneur oyoyo et Papa Lutumba zo mériter les lots ce qui a mérité c'est bien ce qui a mérité qu'est-ce qu'il doit faire parce qu'il a servi et il continue à servir son pays dans la musique. C'est pourquoi Tomeki Benga na bengi bande konanga balé poto mekape ko réfléchir na démarche nini oyo ba mission biso kaka Koffi Olomide
mais la musicien après avoir servi la musique, quel est le comportement qu'ils doivent afficher d'abord et puis dans la mission à fan pour que on aurait carté ceux qui va confiner tout le monde à musicien belé marche avec personnellement pour nayo point de vue nayo réaction aujourd'hui pourquoi pour nayo Papa Lutumba mérite tous ses honneurs. Merci beaucoup Toulouse, merci vraiment Moni Papa Lutumba asa grand nakata ma musique asa grand asala ba œuvre trop ba chef d'œuvre c'est belé au Papa Lutumba sala Papa Lutumba asa artiste moko o ngana lobaka asa vraiment rankinité asa vraiment rankinité yango moni o nyonso be lojo nyonso et pesa melier à 800 sona ko pesa melaye mais ngana lobaka ngo clair que ba mission na biso beaucoup plus bazar benga ba mission na biso ba benga ba mission na biso vraiment bazar benga parce que na disparition Papa Wemba to ndako mona ngo Papa Wemba tanga zaki envie binemi bazaki belé to ça clair binemi bazaki belé mais tant Papa Wemba kufi to ndi o mona ate zaki musique ate boy ba problème ezalaka ebelé mais na comportement ya Papa Lutumba nenga se comportaka en tout cas vraiment yango na féliciter yango moni que non ba honneur o nyoso azui yango as artiste moko boy o ngana yokana ngate ke o asona na mutu o bafinga na mutu na yokana ngate bana ok bazarati lelo mais na yokana ngate ke bana ok bazana guerre na soki orchestre moko songolo na yokate père moko aloba ne troté aza sage on se comprend elo moko asala apporta et belé na ba mission ta ba texte na ye ya sala kana ko minenzembo abengio ayimbi Papa Lutumba soit qui le koso le koso ya le ba musicien belé tout ça clair le koso ya musicien belé o ba komi ko bungisa même ba talent na bango pour na ko changer vision mais Papa Lutumba nga yemba même tout va clair oui ba musicien belé ba changer ba o mo na ke non muto aza danger koto yo aza danger na drum aza danger na animation mais alinga yemba alinga yemba surtout batese Papa Lutumba commencer là siko ce soir il koso nga yemba bandakala mais ayemba te yemusa ne kaka komi na intel yaka Carlito yaka yemba Pepe Kale yaka yemba ozalobeta na groupe na ye te mais so amoninga yeno nzemo aussi mana temre mo ya mutuboye ya oyemba c'est non bien en tout cas obnanga na féliciter yango wana baza mingi te na musique ya Congo lelo o akoma texte na kitoko apesa yango mona ba selo ba koma oyemba ba bil ba koma oyemba ba flam ba koma oyemba tout le monde ba koma oyemba la route musique ne pene fa na Papa Lutumba na guitare na belé oui c'est ça yango wana Papa Lutumba sa référence à ba tebele et en plus ba texte na so landi bien ba musique lelo o bazobeta ba odemba ba faire rigolo ba yemba tout ndeka lobiana c'est Papa Lutumba ozomona ezala artiste o lelo ba sa fierté musique lelo oyo so sala nzembo na ye ba se référer toujours na ba Eva Papa Lutumba en tout cas Azo mérité en gosse du Kambala nangana solano momuke par rapport à il y a contexte à la musique musique n'a besoin le PC image il y a polémique c'est-à-dire pour que tu sois en actualité tu dois être en polémique na musicien songolo pakala et il y a on est pas de musicien mon il faut il y a on te salara bango pour ba le bela bango pour en actualité mais le Papa Lutumba on le retrouve grâce à ses œuvres ba Maya ba Obenit banzembo belé ba Verre cassé banzembo tellement belé ba ya Jean ba dati pétrole il a tellement de chefs d'œuvre au lelo et eso ça la référence na musique na biso et lelo gosse est-ce que tu soutenir tel sonné que musique ezalara ba musicien ba pe ça tant mingi na polémique to ba pe ça tant mingi na œuvre à l'exemple Papa Lutumba au lelo bazo le belaye pour na ba œuvre na malgré yembate ouais ben ça omoni soit dans la musique à Congo. Les abouzoba. Ba polémique on les abouzoba. Au moins bino bochara ngokate. Na Congo bat bochara ngokate. Papa Lutumba azo sala biloko oto mona na États-Unis. Pour rendre la Congo de tochara kate. Yo soyoka sunu paswani na mutu. Moyo ka sunu pa beta na arkeli. Biloko na yango Papa Lutumba yaki nango na Congo déjà avant bato chango nekati bato chango kate
Et ça m'a ramou Papa Lutumba bandango avant. Pépé Kala sengisi na mbili abe. Voilà. Pépé Kala sengisi na. Voilà Vincent. Yango nde sali lelo mutu nenga za wala. Liango na doza ba makambu. Obine bozo mona lelo ba fali ba osala po tu biso toza ba jeune quoi. Tout le monde ndeti lo kasika. Mais ve Lutumba sala ngo déjà kala. Lelo te l'air badilu système alongo na bana oki. Mais ve Lutumba sala ki album moko abengi madilu abeti. Yo ta sir pena na esprit avec Kofi. Ya kala. Musicien na moko bo alongo akei et puis abenga beti asa album na benga chia yemba. Ngo sala mate. Mais ve Lutumba déjà abanda ko sala ngo. Donc pendant comment la question na yo na réponse à la question ngol bakino bo polémique eza na tina te. Tout l'an exemple avec Lutumba voilà. Yango nde do sala po azala monument nga zalem. Ton un exemple Papa Lutumba yango do sala monument zala mais moi question moko polémique eza na archevêque Papa Lutumba na landine interview moko salaka lobby c'est pour la deuxième fois à quel pas artiste moko munene na mboka na biso alobazana na ba succès aza vraiment artiste munene reconnu na mboka na biso et c'est pour la deuxième fois que pas na ye pour na rotique la invitation et il n'était pas bien réussi aux hommes la kebazo l'accepter pendant que na ba tapote on dirait que ba j'ai un message que ya roko tate alors je me suis dit et cause on dirait o akangela ka porte était tout à liboso ba kangeli porte mais éviter ce que ça même leader voilà tonani to éviter mais personnellement pour la yo je sais que biso to suis pena tango Papa Lutumba makasté par rapport à âge na biso mais ningo monde Papa Lutumba il mérite lelo ko sala na ba conflit na bana na ye lelo ka pas moi na moko bo lelo aboro yambaye. Bon omoni Papa Lutumba en réalité asa moto Papa Lutumba asa kaka parfait à cause à peine ba mabe na ye Papa Lutumba peut-être mabe na ye alingaka te que non ezala dévoiler na média osomona po aza mutu tokoloba kaka te que non Papa Lutumba aza bien non Papa Lutumba aza mutu asa pe na mabe na ye mais lelo oyo tokoki koloba na grandeur na ye aza mutu oyo moni papa tosala no papa azala na ndako papa tazala mabe moko boyi mais il faut peseka ba valeur wana ya kibo papa te wana papa ta pesa ki okanda mais tanga bengi yo atindi yo o respecto o kende pour ça papa c'est ça on te benga Papa Lutumba c'est un grand autre rôle ba lelo oyo na habité à part wendo ko lo soy ou peut-être avec âge wana miseni o ko ba âge wana maître ba grand maître Franco Bakenda pata boulay Bakenda il y a eu chance wana o komati lelo aza mutu o asali ba bien belé asali ba bien ebelé na musique ngalo bakango Papa Lutumba aza mutu o ba musicien ba luka ba yemba na donc c'est-à-dire que Papa Lutumba komanzembo pour ayemba ngala mona na yoka faire place faire banda ko senga banaka ba faire gola abanda ko senga nzembo banaka malheureusement nzembo ngai mais Papa Lutumba et accrocha tenenge ba mais faire gola banda ko senga yango banaka la ke no Papa Lutumba komanzembo ya yemba ozomona ke non oyo eza rare na ba musicien ke non mona ke non musicien moko bo senga mutu wana koma c'est-à-dire que yeba reconnaître que pas tout nyoso babi que non c'est un poète ya mon ami mingi Félix Oazé quoi comprendre rave azonga mingi pas vie azonga tabia ti telo basalaki ozomona a dégager que loko moko boye o lelo soki akei musique congolaise a passé. Voilà parce que j'ai même appris, je sais pas si c'est vrai, si c'est murmure que même Fally Ipupa album Nazo Salawe à Rumba a remixé Maya. Remixé Maya Papa Lutumba, on s'est dit bon voilà à profiter ça peut venir là attends qu'on a dit non c'est la peine que Fally sera remixé Maya mais Papa Lutumba beta guitare wana et resala yep bien makasi par rapport à Kariana parce que le monde qui vient rendre Papa Lutumba visite donc biso peut tenir message na Fally Ipupa que soki ils a vrai ko remixer Maya nuka pena ke mutaro beta guitare Maya wana Papa Lutumba longoli studio za ngana Kishasa wa yozana soute go fo soki wa posana studio na yo donc Papa Lutumba au déplacer aya niati pena guitare pour yena yebi dans ça dit na maile na yo ki tokos ya musique na yo na ya Papa Lutumba en tout cas te dit que Erosala nzemo moko ya makasi voilà et maintenant parlons de l'artiste musicien Koffi Olomide oyo to sali alizo parce qu'on doit se dire que Koffi Olomide
c'est quand on dit que c'est les seuls vieux qui nous restent, c'est pas que Tobosani Nyoka Longo, c'est pas que Tobosani Batusuma, na nenga makambu, na nenga succès, na nenga bena qui a quoi assurer, Koffi Olomide c'est le seul qui nous reste dans le sens que moto azo représenter biso sur le plan il y a monde sur le plan Afrique, sur le plan il y a makambu pena que non référence na biso eza Koffi Olomide par rapport à ba âge. Mais Tobos Tobite que Nyoka Longo a ça la relo tete, mais par rapport à makambu, biso se dit que na vitesse Koffi azo ma place moro les devants à makambango. Alors par rapport à ba mérite, tout le monde qui naka ya Papa Wemba. Papa Wemba de son vivant, il a eu quelques conflits na artistes et musiciens belé, mais tant à Koffi, il y a eu des artistes et musiciens au Bakuka ko koma na matangate entre autres Koffi Olomide. Mais moi pour na Papa Wemba quand il était encore vivant Emenea ne pouvait pas s'approcher na Deinaye et plutôt papa ne pouvait pas s'approcher na Ebembe ya King Kester Emenea même Koffi tout ça banine. Et depuis la nuit des temps, depuis Koffi Olomide, nous savons que il a toujours eu des conflits avec beaucoup des artistes et musiciens contrairement à Papa Lutumba. Contrairement à Papa Lutumba tu dis que neurologie a parfait aza moi ma Benaye mais au moins on n'a jamais connu un clash moro boye que Papa Lutumba Mikolo a conflit dans son affaire rigola. Donc Papa Lutumba conflit na Weranson en tout cas to yoka ngote que nenge c'est fait peut-être rose à la nangope mais et pesa pena clash té mais au moins Koffi Olomide on sait que il a connu beaucoup en tout cas on a eu que Koffi il a eu des polémiques avec Ferregola avec Koffi avec Weranson avec Jibé Piana avec Wazekwa avec Papa Wemba avec Inkester Emenea avec Franco Nayoka même avec Taboulay. Donc il a eu des conflits et plutôt des polémiques avec tous ces artistes et naba journaliste azana ba conflit na bango azoma ba margot na ba télévision ba deza ba inane bilo on est de la télévision ça dit c'est l'artiste musicien Oyo il a eu des polémiques avec que ce soit ses collègues musiciens que ce soit les journalistes mais maintenant ce qui toyé na nenga réalité makamulelo on s'est dit Koffi Olomide c'est aza icône ya musique africaine icône musique africaine mais nakati ya mboka nae est-ce que on peut le mettre dans le même niveau il y a considération on n'a pas Lutumba question na ngali bosu yango est-ce qu'il est considéré na même kelelo Koffi arrivé na ba âge on a ba 80 ans parce qu'il y a au comment rabat qu'il na ba 54 ans vie donc azana na tamler ou vivre ce qu'on a ba âge na ba tano soit tikali na ngwana vous pensez vraiment que sur on a ba âge Papa Lutumba nenga za Koffi lelo a ko mériter bonheur Papa Lutumba zo mériter bon les quadres ça moi passe et ça moi passe et pas les quadres bon le bakato ça la ben grande bis ba congolais mito a ben grand moni face il y a ba collègues artistes naé donc en général il y a tout ce qui est ba ne ba congolais ba ben grand artiste congolais ne ba za ka ben grand tout mona mutu moko botanga okufa artiste moko tanga okufa au moins ce que bonio ba ka bola mona ete omoni boye mais ngalo ba ngol soki biso peut-être soki Koffi Olomide okufa liboso na biso neto za boye soki akufa liboso na biso grandeur ya Koffi to omona omkola akufa omoni grandeur ya Papa Wemba toyeba teke Papa Wemba za nenga za wana mais tu vas comprendre Papa Wemba tanga akufi to yoba grandeur na Yesu ya Papa Wemba mais Koffi Olomide pe mkola kokufa soki biso to za to kokufa na sima ya Koffi Olomide to omona grandeur ya Koffi Olomide mais sikoyo mabe mosu eza nini omoni Koffi Olomide banda musique na ye so tali na chaque album ya Koffi azala toujours na polémique na artiste moko songolo pakala au monde matamo de Kalongo donc Koffi Olomide chaque album tout le monde neti par exemple ba guerre ba wenge mais tout le monde bana wenge mususu au monde neti ba Weranson na ba jimi pena ba 8 ans ya album ebeli bazana guerre ba mibali mais via banda ko toucher partout via ça y a problème na ba c'est quoi ndeka biwana na problème na ba tebi so tali même ba Marie-Paul via ba na bango via ba même y compris même na ba mise ba olonge pa na ye toujours nga mona na participer na vana ba mise beli ba longe pa ya pa na pardon pa ya Koffi Olomide boy peut-être boy na be mission boy de vie ba lo bango te mena via rafo v même nga lo bango même ata fali pour panenga za wana ninga ina ba concert ya Koffi Olomide ninga rencontre na Koffi Olomide ai bien que
na kotanda nyonso te donc ayebi vie ozokomba ayebi na kotanda nyonso te donc ndenge babake no nabimisi gauche soki nabimisi gauche nabombi droite donc système yango wana ye mo pesi aloba yango te fi alobaki abi nganga ta forme mwana apesaki baplan tutu c'est-à-dire que il faut garder baplan mosusu ya ye moko oyo ayebi ke no soki eyindele na lifanto akobimisa biloko wana oyo akodestabilize mwana c'est ça ozomona tout le monde parti sebele babanga oyo mo fi alobaka abi nayebi te abi so neti soki jibe mpiana boloba likambo nga na sala ye soki emise tel bo neti wori rasoni boloba likambo nga mo na sala ye soki sokomanga ke no tel boloba likambo na sala ye tel boloba likambo na sala ye siko bango nyonso wana bazalaka babe contre yo yo siko ozalaka babe na bango te yango ozomona lelo oyo nga na komo comprendre ve akomo a comprendre ve akomi un peu koluka koranger na baninga fort wana omona ve mona concert abengisi mutu tel bobo aluki boye mais siko tellement siko bato wana tozobengisa wana tellement bato wana bayebi ve bazobanga mwa ndambo abi te vene abo mwa misiki na oya lelo boye lobi oyindela biso na kosala na kopusa pembeni boye mais lobi ezikeli ngai tomona yango ve babimisi balbum akoyoka bu lelo bayambani tutu tomona yango na bavawemba na wake-up eumelaka te babebani toti komona baimage ave na faire egola na studio faire obenge Neymar ya misika ya Congo mais eumeli te basuki na prison ozomona babilo wana doke jibe mpiana tomona yango bayemi na banzembo babuakani na banzembo ke no nalali epai ya voisin jibe mpiana mais eumeli te lelo plus pire encore siko nyonso ntango ezoleka baninga bazoloba ata lelo bazokima yango tozoyoka kaligula toyebi te ke ye mais ndenge ezokima ekangi nde ye ezokanga nde ye oyo bato bazolobela ezokanga nde ye donc yango tozomona ke non eza mwa pasi na Koffi Olomide pour azwa bonheur wana oyo Papa Lutumba azozwa voilà eza mwa pasi selon Marchevêque Gosse et là mon Marchevêque a soulevé qu'il y a un peu tomeka yo opesa en réflexion dans le sens que Koffi il a toujours l'habitude de dire que voilà botu na ngai dans un problème botu na ba musicien wana na sala bango nini ça c'est la réponse toujours Koffi nous donne. Et de l'autre côté, la mission là, le barana tout le monde a négligé bazalaki tamsou bien avant et après au monde va changer, comme ce Koffi tamsou élément invité. Depuis le cas le plus récent, c'est le cas de Fabregas. Oyo tout le monde a dit niveau ba comme dit na bolingo, c'est-à-dire pas aux senti que papa na mwana. Aux monde a bien non niveau ya bolingo mo ba comme na monde du coup même scénario to vivant na ba wera, to vivant na ba JB, to vivant na ba Ferré, to vivant na ba Nyokalongo, na ba Dakumuda. On vient encore de le vivre avec Fabregas qui se retire. Tout le monde a Fabregas à l'exception de Alingine du sous contact na Koffi Olomide. Il y a une question dans autres na gospel na yo selon réflexion na yo. Ezalaka Koffi mutazalaka mabe to ba musicien à Congo ne bazara jaloux à Koffi Olomide. Merci Vincent pour la question. Omoni nzembo mo Fabregas ayimba likambo kibonga yoyo. Siko na vandi no boninga na vandi bosiko na réfléchir pour moni na tribunal ni toza bazo baté na tribunal batema elende bazawa na ko vanda na étudier na moni ki Fabregas nzembo na yimbaka pona bango moko ba musicien ba yimbanga pona mutu moko te donc yimbanga pona bango moko ba musicien tout ya Congo et RDC donc le zo boma bango za likambo ki bongai bazana mutu nyosa lingeza la raye mutu azo comprendre muninga azate ndangina pesa exemple moko. Dernièrement, na talagi ani via mona mora JB. Et pas JB. Na mona ki fali. Na mona ki wera. Mais lelo selon ba information na zozwa. Wera na JB ndelo bozo simbate. Wana su Koffi kaka. Est-ce que wana su le grand pas? Donc ça veut dire que quand Koffi mtama bete quelque part quand Koffi te likambo kibunga wana pesa na kati na bango donc mutu akosa kofaza mutu c'est un humain comme tout le monde akosa perer alobi no pe mabe mais yo que tant que mutu okotela ko bia te eloko alobi na mais tamso alobi kaka a comprendre mamba alobi te na lekisara mais chez bango ça te chez bango tout est conflit ça te chez bango ça te donc Koffi alobi wana rangini malamoko vous comprenez et donc c'est pas que ça na ba makamo boy OP
na évité na confirmé mais na tout niveau. Vous pensez pas que ça va peut-être tant qu'on fait une d'Arabie sur le bara beaucoup de tout na bango ceux qui ngana sala bango ni vous pensez pas que les amaramo les alaramakamu ou ya Sony ou peut-être Wera à Rolobate ou peut-être JB to Fali et to Ferré to Nyora Longo connaissant que les Cameroun donc ça dit Kofi connaissant que les Cameroun ils ont déjà Sony pour baloba ba Rolobate yango ya zorane tana lo ba tout na bango so na za wa ça dit na ngagos yo na salelo to na ko salelo mo boyo mo bike so na belo na TV supanga na rolo bango te atenga ne te na kate o asala ni te na kate po ozopo yo lo ba po bike ezano Sony pano peut-être ezana sens te que Kofi na bango ba mama neza mamba Sony to eza 3 millions bon na TV yango ba pe ba boya bango lo ba puis Kofi selon le roi moi avantage non Vincent Moni les Cambodgiens solution à la rater la raison le plus fort est toujours la meilleure. Si on a besoin, on a raison pour battre la coton na yo. Attends les Cambodgiens n'engeni. Mais faut l'oba. Il faut l'oba parce que pour que tout le monde a ma belle confiance. Que non en tout cas où rapena za la raison. Attends la place na eh. Nanga na lobisa confiter. Vous comprenez? Le faut l'oba. To ya tinda lobi tunaye. C'est la ça na makamna ite. Yosko to ipo za sika na makamna yo. Yo ko ye mo mtatini ngala loba. Batika na loba bo ba comprendre ma bela ye. Ozomon Kofi na gos bango donc ils arrêtent le jalousie par rapport à musicien que faire donc na ko loba boye Vincent. Problème est ça boye. Kofi ça na ma bela ye. Bango peut quelque part ba ça na ma bela bango. O ça la ka non. Ba yo kana raté. Bref. Papa mba kufaki ngai moko na vandi na chaîne nationale na Otala. Kofi qui artiste numéro 1 ou alekaki na émission pour na pesa ba condoléances là et tant que mutu azalaki na ye malgré ba polémique mais Kofi il a au moins reconnu que papa mba c'est un grand artiste à Congo a Kofi do ba makamana to sa nini to tika ngo pembete mais il ça na ba musicien ba leka na TV ba no wemba lo ba yete. Ozo ko faire ça. So yo yebisanga yo mutu mutia malamu. Yo mutu sambelaka, yo mutu lingaka bato. Mutu kwa lingine na TV pa lingi polémique ne koya. Mais yo lingi ka ezala. Kete. J'adore gosse. Voilà. Ozo ko point. Kete. Vebo kula ka zaka ba ki yete. Le yizo tcha songi songi tina ebembe. Parce que pourquoi ka tobe ça ra Kofi faute? Pourquoi ka Kofi ça ra mabe? Ozo ko point ça. Donc ngana par na ngai tanke président ou maître ne balobaka ya procès na kati ya tribunal a dit dans la kati comme on nomme pour Kofi pas zapper na moi raison moi muke. Voilà, marche avec Medi tolobi mission na biso awezali taroluka que Kofi Olomide azala reconnu na malobate reconnu na biso bato to yora musique té mais azala pe reconnu na bandeko yo bassin na musalam bazo sa na musalam ya musique, c'est-à-dire que le même honneur au l'autre moni papa Lutumba azo joie et pas ya artiste musicien et pas ya mikonzamboka et pas ya ba fan to lingi pe lobby to c'est la carte Kofi Olomide tanga comme na ba 120 ans qui a kepe manaye et que tout le monde est batu babi ma pena ba l'acceptation pena ganote Kofi Olomide wana de l'autre de beta la musique au tchatcho eza Kofi Olomide de l'autre musicien comment la moi sta via standing ya moi stabilité via ya pas là danger Kofi Olomide soki bobo to lingi ba ça dit de son vivant tous en la pour ça ba makamwana et l'Obama tant nous vivants mais connaissant qu'il n'est pas en bonne relation avec beaucoup de gens au lelo ba aux en moi réserve au PC bonheur wana Kofi Olomide ko sani na mise pour que amekapi ko laver image yo azara ngo pa ba ningo de ma artiste et musicien omoni même mata sote si jemo total ko mama Bercy ah na loba point mo na bi Bercy image kaka o apesa rien pa kondana kai image a pamba apesa l'artiste Kofi Olomide on a ko ba eza tard vraiment na noté mais eza moi pas si lelo. Pourquoi moni mutu nyonso yana batu la plupart bat baki ma na bon problème mutu ko vanda bi ana vanda na mutu yo et botelanga ba problème mieux vaut tous en chose dans les bons mais na za moi distance na c'est ça au viazo sibia osomona yo ka difendenga za kana za na posa te ka za na moi proche tout ngana landa da kumuda lobelo mo bongo da kumuda lobia bi via obenga ngai peto za na ke presse na le to le na ye to meli na ye to kabona vina okina pa na ve to meli to le mais na lala bo ba nga ba bi go yo verso ba miseno abina kamo
ozomona bato bongo bazolela nalanda ndako mbuda azoloba yango ozomona l'artiste et puis pourquoi kaka yo soki déjà 10 personnes baza contre yo kaka 10 personnes bamabe yo ndoza bien vie aza mutu c'est normal aza mutu aza humain ngalo na nani nzembo moko so na beta toyoka ya boga on il paraît ka beta ka musique na ina sima ya baninga te ngo bagani kulus net babaga besia nzembo toyoka mneke bogela ngo vie ne pe toyoka bakalibula ne babambi vie donc ozomona donc ve aza mutu oyo ngakolo ba bon bolimbisa ngai ve soka otala limbisa nga mais na mona genzere l'artiste le plus problématique ya RDC confirme l'artiste le plus problématique ya RDC. Pas le plus envié des n'est pas l'artiste le plus envié mais le plus problématique. Bon, nazana envié ça dit ezaraba ninga ndete bazana la problème nous yende azuka ba problème. Alors que gospel to sur le pelo mora peke. We kana jibe ba beba mikolo ebsanga te kofi mutadaki à la base na o. Mais siko fali na jibe ba coopérer to ebsanga te ezaki kofi mutaki no tinda ba. Siko yo fali pupa. Frère na we ba yo kana to ebsanga te kera kofi. Siko o mo batone so tanga wana. Batone so tanga wana. Ba beba na kofi. Bato tout tangiawa. Bato wana tout otangiawa. Ba beba na kofi. Tout otangi ata mutu mote sans exception. Bato tout tangi. Na koloba na musique ya Congo 70% ba beba na kofi. Siko solution ni no proposer Koffi Olomide. On a ko ebisa ve na bi ke ve ozo tan otala biso. Ve oyebi. Parce que période moko faut signaler que procédure na ya Maisha Park en tout cas esimbaki. C'est-à-dire l'idée est Simbaki. Il a réussi à réunir tous les artistes et musiciens. Les musiciens au bandoro yo kanate au début depuis la nuit l'état a eu opportunité de Mandef. Félix Oazé quoi. Mais après et Simbaki. Qu'est-ce qu'il y a Simalangote? Il y a de l'habitude. Ouais, comme la Azokola, Ajezo Poussana parce que soit engagé procédure azana moi azana moi le rumo be katina s'il veut faire quelque chose de simbaka ce que le ko na yo pour na yo pour soki aligner ngo simba ro proposer idée ni mais quand on peut ça moi idée mo besoin peut que faire vendre sur bibo marché avec proposer na rosani pour que na zone sa relation avec la bena ba musicien que lelo na za la ka reconnaître soki na kofi mais de mon vivre ba musicien la bande témoigner bola mon pour la maille mais na ebike ona oloba atatu ana verambo na ebike ona ko pese concert na opesa soka yo kyango ezaka moi 10%. Aloba kaka 90% pena on dit on a bien été mais comme un mutu to ko loba ve moni na savoir na yo na art savoir faire na yo musique yo yibi talent oyo za na carrière oyo za nango ngana ko loba soigner ve soigner et le mot so to loba bungai donc ve Tchapina Geno qui couvre part, qui quadra court à part, son ambel, 1000 chèques, jamais de chèques. Il y aura blue one, vite, tiens, on n'a pas, tiens, on pas, mais qu'un peu qu'on soigne en gros. Au moins, cause la tête, cause la tête, cause la tête, tu vas envers you. Au ça peut, au quoi surprendre, peut belé. Au va nous un concept n'a pas chez vous, oui. Voilà, Ozoluka. Parce que ça passe. Il y a un concert pour Alexandre Lanera. Les gars, dialogue, il faut un dialogue pour ça. Pour ça, il y a tout le monde a un problème. Le concert va pas chérir. Bonne année. On peut sa piste à solution. On peut sa piste à solution. On a eu des autres. Des autres. Parce que solution est bien sur le bac, non? Bon, à l'oukitam sous par exemple André Kimbuta qui parle bien avec Kofi, qui parle aussi bien avec Jibem Piana. Bon, il y a André Ngapena, Nalingi, que tous ont un mista, mais au moins Nalingi n'a pas un bon terme, n'a pas un musicien. Au côté de par exemple, il y a Jibé, to Tchanyo Sonase, to Bumamoto. Au côté de Sangana Legi n'a pas sous Ferigola, to Tchanase, to Bumamoto. Au côté de Sangana sous Nalegi n'a pas sous Naïte Sonatanga Nani. Ça dit, pour un des trop, ça va aider, mais quand du coup, il faut faire la Soronagi, par exemple, le concert, il y a Fali, Boubou, Abimi, mais papa. Tu as vu que ça l'a bien. Oh, il y a un concert, ça l'a bien. On est sous service. Surtout Lucas Diad, ça dit dialogue on appelle oui, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire à Koffi Olomide mais il y a on a zolo ba ninga na ba mission va reconnaître valeur na de son vivant
Au moins il veut soka longoli qui kofi. Via longolaka qui kofi. Ah vous en bien. Via longolaka qui kofi. Qui kofi zani. Qui kofi zali songambeli ba beta ali kofite. C'est-à-dire que so meki omoni maramna yo. So beti kofi omoni maramno soki. Ozomo so dam da omitsa déjà que non sang mais ba beta ali kofite so. Chikota papa do yende makambo. Do au moins que no so meki do oyo kande maramna yo. Ozomo yango nde ça la image ça mabe. Et ça la mabe. Mais venga na olo bango ve alongolaka ki kofi. So alongo ki kofi et c'est une façon ya humiliation fait aromi kitisa. Hein aromi kitisa so ami kitisi na ye na ba collègue na ye. Au moins déjà so déjà au coopérer ne tu venir là. A coopérer déjà bien à Wiranson. A coopérer déjà bien à Jibin Piana. Quand pas bien aller qui ne fali papa. Quand pas bien aller qui ne roi faire rigola. Au kanka mo ba tetsuana. Ah to baksa o ba sala makambo. Mo ba tetsuana quand pas beso ezoleka. So bo seka mo bloc on ça la bien. Ozomo mais ce qu'on met faut ba banga nini muto azo banga bige no ve o so ga yepe menanga est-ce que lobi robe baté parce que o ça la passe n'est pas vendre yangwana o mona keno amitié mo ba laksi biso lelo oyo mais lobi ko mabe yang moni et comment ko bangi ça batunyo so artiste nyoso. Voilà gosse pour nayo qu'est-ce que vous pouvez proposer à Koffi Olomide pour to ba musicien ba reconnaître parce qu'il y a le belo romoko na concert na betaki que étant que musicien nini na ko raisonner nini na ko ça la pour nous servir mboka nanga tu vois et ça c'est ça montre déjà que l'artiste a commis un niveau moro ya réflexion différent peut-être trois exemples libosabi na même musique ma pas musique nini pena na ko ça et biso ce que to baxer que étant qu'artiste et musicien icône ya musique africaine nini sous sokoko ça là pour que les lots valeur na yo ya Koffi Olomide za la carte peut-être mkolo rozalate mais de ton vivant que n'est toujours reconnaître trop icône et za la paix na banduruno ba musicien que témoignage bien ça la mandé tout monde na kaya Papa Lutumba. Vincent na part na ngaso ngina pesa Verambo conseil. Verambo lambi ko zwa temps otala ngai petit na August Dikambala. Ezala ngo likamumoko muke ya simple vie. Omoni na ba génération nyonso eye na sima na bino ti na génération ba faire ba fali eza passive par rapport ya ba makamu nyonso ndenge zalaka ba polémique ya banini esimbate kotwana ve esimbate parce que yo lokolo komino na makanisi mususu déjà ki bumutu ki bupapeye parce que yo ndo totikali na yo après ba ve Lutumba yo ndenge Vincent te kolom nga na place na nga na lobano ve ya liboso faut garder non silence o comprendre nanuke yo ne moto ozo ko remplacer ba ve Lutumba siko pour préparer yango bien eta que conseil nga petit na pesa yo tika na o makamba ba fali tika na o makamba ba faire kitati na niveau ba petit innocent kita pena tina petit ba petit innocent pena do aucun jus pena petit mo mukende ti ba innocent ndengwala yo bando ke na malembe mukibile moni ke Koffi azwa ki mukie ti amatisi ti a commissaire na niveau ba faire ba ngwana ne to ba yo salo ba monument plus tard le ko ba 80 ans wala tango yo ko ba 90 ans wala le ko zo bango mikie ti ozo kolisa bango na esprit oya yo ba moni ke no vu aza bien azwa ki nga mukie ti a kolisi ngai ibango ne ba to pesa ko témoignage no ya bien ndeko sala siko ba oyo wana ba po bokola déjà ba 80 ans on est déjà ki mukolo ba on est ba koyana ba âge ba 30 ans ba 40 ans tant on peut sa témoignage na yo et ça là bien. Voilà gosse une très bonne initiative en tout cas j'ai aimé voilà car année gosse à lobby peut-être ça sera difficile pour Koffi Olomide d'essayer encore ya ko remier ba relation na ena ba ya ko renouer plutôt ba relation na ena ba na ba ferré ba kojibe ba ba iwera avec tout ce qu'il y a eu peut-être mutama la moi yo inae mais déjà tout le monde Koffi bani de marche mora makasi avec son label Koffi Central ici on travaille tout le monde tout retrouver ba Deborah tout retrouver ba garçon mora ba rappeur tout ça on a ba JR Maro c'est-à-dire que c'est avec cette génération là que Koffi Olomide parce que sur le plan il y a public Koffi Olomide aux la public aux un public qui a genre tout il y a aux amis à président de la République de l'Oba George Weah ce sont tes amis tout le monde on a mis konzebele aux un public il y a petit peuple aux un public qui n'y ont so lelo bazan la posa ya musicien aux un la conflit la musicien mo bete po ba yo la musique na lelo ba bambino ba diva ba bangobila ba morengo ba kuku ba rike c'est-à-dire vous avez
tellement des œuvres que on n'a pas besoin. Il y a Ferré, Azana Conflit, il y a Werato, Falito, musicien Moro Boynon. C'est-à-dire, vous avez déjà, sur le public, déjà, il y a mieux. Mais vous avez rappelé que tout le monde ne peut pas le tout, tout le monde Ferraillé, tout le monde Faliaye, tout le monde Yomoro Kofi, ou Bimisi Bakado, tout le monde Oise Kwaye. C'est pour ça que Papa le tout m'a dit le mot Abaki, Kobota Elengi. C'est-à-dire que après que Bana Babimé et la musique, ils reconnaître la valeur. Alors nous, on pense que peut-être Nabato, aux amours pas si, mais Nabato, peut-être déjà na Kofi Central, on a Bano, on a Bango, Alexa Bango, que aux papa, ça a Bango bien, et que Bango, ceux qui Bawana va reconnaître, mais au moins Bango, négoce à lobby peut-être dans 10 ans, Barosa déjà star Yamine, et Bango, va reconnaître grandeur nayo. Et pour le reste, pour Namikolo, tout le monde a sous Kofi Miné la polémique. C'est-à-dire, j'ai aimé une émission que j'ai fait avec Merveille Rambo, où on a vu Merveille parler que du quartier latin. C'est-à-dire, ça au moins, ça aussi, ça va aussi faire du bien pour la Kofi Miné. Donc, Bablo Raba Clash Wana, et Zalanango de sous-souté, qui a Kofi, il y a des musiciens moraux qui na télévision pour clasher dans le soupçon de musiciens Songolo Pakala. Donc, ce qui fait appel c'est ordre musicien, Moroto porte-parole, Moro Olekate. Nous voulons voir Kofi Olomide de cette façon-là. Kofi Olomide qui fait son travail, Kofi Olomide qui fait sortir ses albums. Il y a orchestre, il y a featuring naie, il y a Makamne. Il fait que sa musique est là au monde avec l'homme sous et Royal Ango, il y a un Moro au la bien. Mais Marchaval, pour conclure avec ce sujet de Kofi Olomide, Nathalie concert naie, en tout cas. Ma mari fan à Londres, en tout cas, Nathalie concert, ils ont tellement kitoko. Je me suis vraiment retrouvé pendant 1 heure de temps, en tout cas, dans l'année où on a banné Baletina Souka, et de belles chansons, surtout, nous avons ça qu'on fait un répertoire parce que banze moto no yimba banze parmi ma chanson préférée nanga ezaki concert mo vraiment wa mawaka kapo et nini na direct et pesa ki mo mbilinga minga la connexion mais mo batu bakoko retrouver na YouTube na wana bakende ba otala ngo comme ndenge nga Nathalie mais j'ai remarqué une chose au natikala comme on n'a pas Kofi Olomide. Avant ils allaient qui Kofi avec des Sam Chintou, avec des Modogo, après Kofi avec des Fali, Kofi avec des Soleils, après, et comment dire Kofi avec Cindy Sema sur le podium. Et vous allez voir des artistes émissés, comme il y a Vanda, Vanda Rangambo, M. Vanda Rangambo, il y a Cindy, mais il y a tête d'affiche. Et comment on a bongo. Mais na comparé na concert on a pas Cindy par limo. C'est-à-dire concert on est bandi, la star c'était Kofi. Tous les artistes émissés ils étaient dans les noirs et on écoutait que leur cœur. Ce n'est qu'à la fin né na moni ba missé ba bima ki po ba bina na. Na Cindy par mo li moi to neni. Absence on a Cindy wana et sali moi polémique. Bon moni oyo ngala ko besa na ngo ya okamwate. Ils ont okamwate. Faire comme ça sur mise à jour déjà Cindy passons alors na mulili. Ils abanda kala tout monde ba chouchou ba leka ebele vers ça na ba chouchou ebele na quartier la terre wana. Et ça connaissez ça. Mais il y a ça à chaque fois ceux qui chouchou musu soyez à remplacer non ko éliminer ça que musu ça on a pas jusque là tous en la chouchou morote tout monde pas. Bon peut-être pe album pena yo sala makambo pena no ezana mte. Cindy penenge ba nei ko yo kelela ye. Na ninga koma lelo eza mo différent. Moto wana makambo wana ebe Cindy azaki na opena so eza sous lelo te. Zomona opena ke Cindy pena makambo azaki na c'est-à-dire que batu ba découvrir solo mo ya sika so te pas Cindy. Ba ebi déjà que ayemba ne boye ayemba ne déjà boye aroyemba boye donc eloko asikeza souté au moni batu to ba ko faire bien chena oui ve yo ka rappel batu ngala na l'émission mo bo ve anda ko lo ba terminer ba trop Cindy na elo na suka te ko bimisa o ayimbela ki nyatakansi na mère Ali Alidor na chanson abaki boko yo Kalidor lo wa bilo kala sans Cindy. Vous comprenez? Peut-être que l'ingasso appelle ça image moroke à la qui ça que yende makambo yende numéro 1 yende mutu a pistona makambo donc sana ni yenda utende balobaka wera musisa na orchestre nende balobaka c'est-à-dire que yepa linga démontrer que non yende mtapesa makambo pa bato Cindy azana quartier latin azala te verambo tira Verambo tira Verambo Cindy ayeko salaka ayeka na moi port na ye oyo abakisi pemena ya Verambo tala otokoloba nana nga yimba lokola fali pupa na quartier latin nani tout est mais tant fali pupa pe azate tout le monde peut Cindy mususu ba ye
bayembi de se dire que non Cindy pas ta zate Verambo continuer à oser Verambo. Voilà, Gosse, absence wana Cindy na tumoni na podium te bané sur alors que to mesana bongote pour na yo et cause a dit nani. Les arara idéologie karato, ça annonce déjà quelque chose. Non, moni Verambo azakolo technique. Grand stratège. Donc wana ezaka ba stratégie na ye morayibi pourquoi? Ye morayibi ka pour la nini? Pourquoi il ngaki za la ndengwana? Pour moni pe ba musique ngoko moko mandeti monotonie. Chaque fois ka Cindy, chaque fois peka Cindy. Bon, velo kaza ni muta ba stratégie belé, amonika te bat bozela ngana Cindy. Ba mo mlange ngamo kopena. Le lo mo ba mo ndeti swelo mo kasika. Lo mo ba ndengwana. Za ngo pena te koko kana ba cadre mabe. Tam susu ka pia za la razu muta sika ya chewana ya kala a chepe men. Te poto mo na pe ba ba pa pe ba umela. Donc suka ngo kutu ba bia kufi ve buta kundaki. C'est une information. Ba buta ki bangola ki na orchestre susté. Ba mo pas za ne pe mutu. Alors après on monter à malamu na ya ki mutu pe donc ya ba stratégie na ya moneke ndula na faut stratégie sika. Voilà, et cause la stratégie na ye, voilà les kara le retour remarqué qui alors biso tribunal to élection te ko fait le mide Cindy ke wa puis Cindy mo na sima alors que to mesana azala la pembe na ba musicien ne ba commencer mais moi je pense que la nengara ya mise à jour ko fait le mide nous annonce déjà l'album il y a Quartier Latin et le mot ko fait azo salaté na olinga vraiment asala ngona ba prochain concert na ezali ko sala déjà ba présentation ya ba musicien wana na ba concert parce qu'on doit se dire que ba musicien na ba rasu ba starter nenge ba fali bazalaka nenge ba Gibson bazalaka ne ba Soleil bazalaka baza konite netinga en tout cas na ebi peut-être 2 ou 3 komba ba musicien ko fika mi baleto moko tout dans ce que belé misat on a ebi na ba kombo na rotanga bon chanteur voilà. Donc azala ba musicien oyo déjà au moniteur azala be pour na moni message ole kana ba musicien o che so même musicien ka ako na roye aux ana chant mais faut ba tono ba yeba musicien ngana olinga tena pesa mbona mbona yeba nite mo voilà c'est muto on a besoin yeba yemba na fona yo kana muto nga yemba neni est-ce que voilà yo na muto pas so manzembo Kofi c'est que ayebi déjà grandeur à Kofi muto pas so manzembo ya etamsu ya wera so ayebi déjà nenga wera donc muto nga ya pas musicien pas yemba et ça par rapport ya ba œuvre alors bango ba chance té ya ba fali ba zona ba quartier là alors que comme azo ça ba production mikolo aluka pena la chaque production pour le lot production avantage comment que internet c'est comment maman mbango eleki donc nenge ezo l'exemple internet le lot comment voilà ce que le lot est comme apena que dans tout cas ko fait le mide pour nous soutenir pour la réussite et album na yo duka na ba concert na yo nyonso so beta zora pena temps ya ko fula ba musicien na pour façon ko fula la bango et ça déjà ko assurer 50% ya réussite album wana et puis ko faciliter ba musicien ba teka banzemo parce que ne bazo yemba bazo découvrir bango et bazo ba pe bilongi na bango et au sala bien makasi so ko tche bango suna mulili nengo tche bango la concert wana ya live wana au mona ki album et aux en moins difficulté parce que ba to ba yebi bango te ba wa somba ba album banzemo nini voilà c'est pour faut reconnaître n'est droit merveille rabo l'équipe ba musicien et tout na succès na koyeba na ayeba ni koleka ba musicien et tout c'était comme anti-choc. Bon, voilà les coco tapena polémique voilà par moi mérité, je me réserve mais sinon Marchevêque un mot na kofelo mide mais ngala ngaka kada peso avant peso un mot na signaler ka bande na biso ke biso dozo continuer ka la voix du peuple agency et tozo sunga batu ozan la poso ke ni Dubaï visa 48 heures aussi yango na mbongo mukie kaka ozui visa na yo pona bandeko pe ozan la connaissance te na Dubaï ozan la poso sala mois vacances ou mois vacances équipe ya la voix du peuple ezana ba gens na biso bazana pona aider yo na tourisme pendant tanyo sur le kawana au futa no kambo mo muke Olexi séjour na yo malamu na Dubaï pona bato pe bo sala ba chat na Dubaï wana pona wetali comex ba coin bien zali to orienté bino po so mablo na ba primo ya muke za la côté électroménager côté quincaillerie côté bapinet mituka batol tout ce que vous voulez Dubaï nyo so ezali ba climatiser tout ezali habillement tout ezali bon contacter biso pour que bo zo orientation malamu na mbongo muke ka répète zo sala management na bandeko za na posa au sala business na Dubaï 10 ou 15 000 $ na yo contacter biso to orienter avec et puis toza na cargo na biso Winner Star avec monsieur Kadi Mamou Kendi Kinshasa Dubaï Kinshasa 45 jours biloko na yo et commis en bonne et due forme bo benga biso na 089 769 80 55 et puis là je fais big dédicace na mon vieux Willy Moucheni le véritable code Yamboka Raphaël toi Abel Kanga mon ami vraiment place aux arts Bambote bien États-Unis et Marchevêque un mot na Kofi Olomide et puis
quelques dédicaces quand on est là. Merci beaucoup, merci. Juste avant, comme on a acheté na Koffi Olomide na roba na Papa Lutumba. Ngasu na Koffi Papa Lutumba, ngapi na poussa na ngai, wana sangage que ngai. Poussa na ngai, salab na nzembo moko. Ye nemoni Carlito nenge ba ye marana pe kale. Au salib na nzembo emisino faire na fali. Impossible. Impossible. C'est ça que mission te proposer qui feature moi en tout cas ba retour na une compagnie ba raison ba PC nga na mo na compagnie qui est impossible fallait na faire ba yemba. Si vous papa le tout parce qu'on a benga bango. Malheureusement. Tala oya roboya peut-être au tété pena que non et simba na hotel. Voilà. Merci beaucoup pour la levée quadra. Levée quadra na 5 V ngam na poussa na ngai ezap na ke non longola ki kofi. Longola ki kofi songa mbele zalate ve solo la bien na ba petit na yo, solo la bien na ba leki na yo tikali parce que na makambulelo auto ba na génération auto ba tikali mutaza na ba nzembo ko folo midasati. Mutu oyo ana valeur na libanda ya Congo lokwa Koffi Olomide lelo oyo azati. Donc ça dit que les autres là que ça que Koffi Olomide aza grand. Koffi Olomide na ba orchestre nyonso ya Congo qui Koffi ezali. Na ba orchestre tout ya Congo sans exception qui Koffi ezali. Qui Koffi ezali. Donc ça dit les autres là que ça que non vie aux abolite, aux apna munene. Mais ceux qui yango de ça la romo lo lendo ve chapena na se solo la bina ba petit na yo oza bolite poto yebi ke vie wana mukolo pona bi va ko fali bosonanga po nga azanan vie ata vie po ba yo zana no kinde ngana mo do ngana mo tango kufa na yebi ke no go gande to mo papa ba wemba to mo non peut pas na yo. Merci beaucoup. Pourquoi pas penser na le vrai saoudien, le seul saoudien congolais au hasard à Paris, c'est Junior Pongo Aigle de Paris. La pession mote place aux alliés Junior Pongo Aigle de Paris, chose dit chose faite. Il y a eu un wana na retour Junior Pongo, c'est Peli Sangara Nengolo Baki au salanga bien, le vrai saoudien. C'est Junior Pongo, n'a pas su mote. Pourquoi pas penser à maman Séraphine Dembo, la femme de distinction, moi si à Bokeseni, Séraphine Kitoko, n'a pas su même mote place aux allées, na grande sœur Nayo, maman Zozonjali de Bundes, Madonna Sédicata au Sédicanini, n'a pas su mote. Pourquoi pas penser encore à monsieur Yves Luyamboula, 4 saisons depuis London, n'a pas su mote, à Tilabondo Tokoyama, n'a pensé encore à Musikasika. Musikasika motema ya mère Kapibiata ya yo ngwana pourquoi pas to chiter toujours na yemeye le tenant du titre le premier de l'école ennemi de la galère c'est Rizibou la Matiti Mobile Kitoko ya yo ngwana ba otuba na besoin marche avec bola nara news des stars je va contact na place on a plus de 143 89 98 75 975 donc so nous on a bien news des stars car on a la voix des peuples tout à marche avec Kitoko. Merci. Voilà, Ghost di Kambala et moi Koffi Olomide depuis quelques dédicaces, je peux passer numéro de téléphone. Verambo nabi ko Rolanda biso quand na auteur lo baliboso ve yo mitaka na place na yo. Donc na rolo bebelete, to na bika mitaka na place na yo moko komi. Yo moko komi déjà, yo comprendre ka ke yo mtozo tika la papa. Tiana se quand nenge marche avec auteur lo ba. Tiana se comprendre que yo ndo tika la papa. Au moins la rama mno se ke nango ndeti likambo ezati. Pour le numéro nangeza 00240 43 code de Msamboka quoi. 49 67 820. Donc 00243 49 donc 94 67 820. Quand nangeza lara pour moi dédicace ça la moi bien netika na film Lionel Kassoa muta simbi Europe de partout. Garçon là la France, Belgique, lobo romone na Suède et abiga neto ça ramasolo un belus ndobe moi na Moscou solo netika na film yebiga neni to salara Brandon Massaoula les vrais belges mais d'origine congolais Hermoralia Ramadé Sunakine à suivre Nera Izala.
Voilà, chers amis téléspectateurs, merci Nabanderotou Botali, émission Nabiso au tribunal, c'était ça. Nous avons voulu un peu réfléchir sur le cas de Koffi Olomide à l'égard. Il y a Otomoni na Papa Lutumba qui est honoré de son vivant. Nabartiste et musicien, tout le monde a nengé bazar au CPDSAE. Et on s'est dit, on a vu Koffi Olomide aussi s'est donné cette peine-là, Yati, l'anniversaire. C'est là qu'on s'est dit, est-ce que Koffi se rend compte que Yépe a commis la place sur Anna, que Yépe faut azala honoré nengé Papa Lutumba azala honoré, alors qu'on sait ce qui se passe dans la musique. Et on tout le monde a ça va piste, il y a réflexion à Bicho pour que Yépe nanga munaye a mekapé au tala ni na sengé ko sala parce que il est un grand hasard, c'est une icône de la musique africaine. Alors il faut que Ezala reconnu partout. Et ceux qui aiment Tazalara n'a problème, toi Azara n'a problème, tu es au PC déjà piste moko et réflexion pour que musique n'a plus que musique et qu'elle est toujours de l'avant. Merci n'a pas osé ça. Caméraman assuré à Siraki Bilili pour Nanga Vincent. Tout le monde année prochainement bah différentes choses na biso. Merci bye.